Bando banda ko finga trophée ni no zwa lelo bato bakoma olukana zwa ta trophée mami a changé azobundana na ko changer alingi kondima pete ko convaincre mutu te le temps laissez le temps tika nzambe asana na temps na ebele ba bongo na lelo ba ko même pas ko ya na ba témoignage témoigner, vous saviez pourquoi? À cause des critiques. Mais la Bible dit, vous avez attendez. Jesus. Na katia Bible, na Apocalypse 12:11, et ils ont vaincu à cause des sang de l'agneau et de la... attendez. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à la cause de la parole de leur témoignage. Ndeko yo zana témoignage te? Yo témoignage ni ozana. Ebele ba obongwama ces derniers temps. Tout ce monde a battu obongwama. Azaki chanteuse, atiki, mais elle n'arrive pas à témoigner parce qu'elle a banga, babambe mabanga, ba fingaye, ba critiquer, nana témoigner koutouté, mais déjà ba sali histoire naye, mais déjà ba bimisi histoire naye, oyo selo bango, yemoko kolo témoignage, nana yena ko témoigner te. Voilà comment le diable est en train de jouer avec les enfants de Dieu. Moutazan a besoin qu'on témoigne. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Ils ont vaincu. Ngana sepela rabato bazo tia ba vidéo na nga ya kala. O bazo tia ba vidéo na nga kala. Bo tiaka, bo lembate, bo sala nga bien, bo sala nga publicité. L'ancienne mamie et la nouvelle. O ya eko zonga lisusu na makolo mokeli na ye. Tango mutazo kuta na vidéo ya kala kuna. Alobi vidéo si comme ni mettons autant d'apparence, né longi, vidéo une année bien 2 ans passés, et ça a toujours différent. Au moins que là elle était un peu jeune, aujourd'hui elle a grandi. Il y a toujours la différence. Il y a que le Saint-Esprit de Dieu qui peut convaincre les gens, qui peut donner les gens la motivation de croire. Cette fille-là, elle cherche la délivrance. Cette fille-là, elle veut changer. Cette fille-là, elle veut abandonner. Cette fille-là, elle se bat. Sois béni Seigneur, sois béni Éternel, je bénis ton Saint-Nom, tu es bien, tu es tellement bien dans ma vie, tu es tellement bon, tu es merveilleux. Que puis-je te donner? Il y a toujours la délivrance. Nazan a besoin de témoigner parce que Apocalypse 12:11, ils ont vaincu. Il faut avoir le témoignage. Au témoigner nini pour la kisamutu. Lelo na lina mona Laetitia moko bonanga Laetitia ni akoti awa. Laetitia songo. Bonjour Laetitia. Nalina mona Laetitia bani vidéo te na landi Laetitia kota na YouTube beta de royaume. Oh nyo sala leki nanga ou bien ya nanga mama nanga to sala. Emema kufa. Banda kotala ba video nanga tala tina niveau ememaka bana libanda kokota kuna tele tika songo kokota kuna te kokena ba mvutima te mutu musuta nga ye finga yo parce que o lekiye azona jalousie alinga koma yo parce que azokoka kokoma yo te il faut yaka koluka ko humilier yo tanga omona zo ya ko humilier ozo répondre te a ko multiplier force à monde des ténèbres. Babi Kinga sana suka leader. Coco Chanel Moutima, moi boss. Il faut multiplier. Bochaka ba video na ngande to sona na Chantal bolembate ona swana kana otete la bocha ona swana kana kingani bocha bolembate bozo pesa déjà témoignage nanga parce que page un coup kao ba mama bo partager ngande video ya bien ya boye page un coup kao ezana succès ko le page ya mamingeni des royaumes un coup kao ezana makambu ya bien ya mamingeni des royaumes se bo remarquer na pibia ka so eloko kunate parce que za page
moko bato ayebaka ngo ya kofinga bato na ya na un coup ka oso na tie video ya nzambe te prédication na nga moko te ou bien matière Titi Deborah te ou bien ba video ya baninga mususu te ou bien makambo mboka te y a pas de délire ya ba video ya kofinga bato ou bien makambo mabe na boya. Ça fait plus de 2 ans babanda ou ba continuer au finga ngana lo barabo binselanga vidéo na 4 chwana onga mami na ya répondre mutute bango ba suki sanga siko nzamba bandi nanga place bango ba suki sanga balobi bango nde ba ya pomba ba colorando bisunga siko mami na ndima. Ah oui, Nzambe siko abandi nanga. Il faut tout ça là-bas merveille. Avec Dieu, il y a toujours les succès, il y a toujours les merveilles, il y a de la poussière à l'élévation. Et dans la rokitate, succès en succès, succès en succès. Oh là, na kachanda ko la tana ba moi ba 5000, ba 6000 na kachanda o sepela. Mais dans na moment moko za na continuer na o sabarando. Sécheresse moko ekotaka na kachanda ko maboko ekauka. Attends bon la social et côté boye ozo tikana na fin du mois ozo kokoko s'en sortir tout na il y a quoi au juste qu'est-ce qui ne va pas Babi l'ennemi sortira que de ta propre famille Matthieu 10:36 bandoke bele otozana bango ba pesa makambu kuna ba oto utana bango famille mokote et ça va me sikate. Mais nous on est là pour dire que c'est fini et koki on a essayé Chantal na yaki olia tabarabinote. Nengana la kisamokili ke tan ezana elo nyoto ezana likambo na tango na yango yawe kumbama tokomi na tango koluka masia o yawe kumbama likambo na tango na yango yawe kumbama nzambe na osho nzambe na komba nzambo to utana ye musika tozo kende na epona to comité likambo ezalaka na tango na ngo na fait Chantal depuis ba na ko finga yo mama elo onini elongwe na nzoto na pourquoi zo continuer na distraction au longi place mo ozo continuer na distraction so wele la internet nani mama otika déjà histoire o sala histoire soko bandaka histoire il faut comme na maman moko clôturer histoire na yo et comme siko il faut beta ka histoire na yo ba tu faut ba beta ka histoire na yo elle fut aujourd'hui elle n'est plus elle est devenue comme ça il faut changer tozana bakaye obandeko koma ne bandela kaye il faut tourner ka page okoki otelema na page kako yo telema kite ozo limiter vie na yo comment yo koki limiter vie na yo on limiter vie non pourquoi na distraction na sorcellerie tu cherches quoi faut qu'on tourne à la page l'histoire a été déjà écrite l'histoire a été déjà vécue tu dois vivre la nouvelle histoire de ta vie avec Jésus, des succès en succès, d'élévation en élévation. Avec les diables, Ezakara Lelo sali les mêmes vidéos, Maman Yabizengi, Lobio sali les mêmes vidéos, Frido Botakati, Osali yo Chantal sur la table, Osali vidéo, yo mérite d'identité, Tale Longi Mouneni, Osali vidéo, oh. Donc, on changer l'histoire, tandis qu'il faut changer l'histoire, cahier, livre, on va dire comment la page à Liboso, comment la page à Mibalete, c'est quoi la page, la deuxième page? Dans la deuxième page, c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que tu nous as amené de nouveau? Ah, mon balé au tato. Quoi, Bandi Boye, à Coca, Tate, mais. Attendez, s'il vous plaît. Après, il ne va même pas comprendre les mots de la discussion pour rien du tout. Je m'excuse, pardonnez-moi. Allô, chérie? Hein? Donne-moi 2 minutes, je n'ai rappelé, on a en direct. À tout ça, bisous. Vous l'imissez, hein? Il faut boire un maquillé. Pose au kata. Enfin, on t'a compris il y a quoi pourquoi au kata là. Donc voilà, c'est un peu ça. Na vie, il faut dans la histoire.
l'histoire vécue et na oezo ya okoloba nini ya nini tokyo tele ma place mon côté mima ozongeli ba groupe o musuku na mima ofinga kuna ozongeli be bafinga koma ko zonga na muto afinga bana no babizengi lelo na yebisa bino histoire lelo Chantal na lingo bima yo yaka na noir yaka petit nanga Chantal sora zo finga mati lelo eza pona yete soba zo finga Chantal po akotela kanenga kaka soka kotela kane penga tel meti lelo finga mate to bossa na rando ndenge banda ou bien batu misuso ba ya kota ka rando na loyenge o ba yebeli lelo kando ezaka ya Chantal azaka na zemi ya Trevis na hôpital azo bunda na robota mwana wana abanda ko sala zemi ba il faut ba boti ça y est et abanda ko sala ba vidéo il faut ba boti se bakangie na hôpital tellement eleki azo kokata zo mona ke bazo finga nazo ya ko répondre te ba pote c'est roi na bisonyo tout oyebi ezalaki Dani basangani na mwana na Maria to boss on a raté photo zongi sakaba histoire Maria elle est encore vivante elle peut témoigner tout le monde a vu ce qui boyebi histoire en rando ndenge bandate il faut botourner banda wapi to komi nango lelo ndenge ni place oh si quoi la personne comme Chantal ata babaluki la kanga banvutaka ye pour des Chantal d'elle-même a encore ça la vidéo finga ba Jordina ba Ryan te pour banda ko fubundela ba Jordina ba Ryan depuis nazalaka na kibombana na mama na mukolo ya Rotterdam to boss na raté mututo ayebi on azala na groupe on atika na bango na ndako loba si y a une personne que moi mamie je peux pardonner ça sera Chantal mututo Judith azana malgré na solisa que peut tout na boya to za binemi te na boya na ngaka mutu nyoso tout parce que na comprendre te o akia lobia o atuni bo o kotuni bo na za besoin kimia to za na ennemi na za ennemi ya mutu te obo yebika to solana bango te wana ya binemi wana bango eza bongo mais les autres obo yebika na tikana ozala problème na bango te naza pe na problème na bango te na fingana na bango te na tongana na bango te c'est to personne conseil to montre que to se comprendre te vaut mieux kotika parce que likamo ya ko insister na ko pesa ba conseil yango ememela nga tout le temps ba problème na ba groupe mutu soka za déterminé ou bien décider à reçoit la vidéo na yé ya ko se liguer na batu misupo ba banda continuer ka ba rando a continuer kaka ato bandi ko pese conseil tongo midi poko zo bundana ozo loba ce qui déjà ça quelque chose ça déjà sentiment na yé et ça détermination na yé aza déterminé et ça volonté na yé akosala ngo kaka ce ko zo continuer ko pekisa yé akoya ko balukelo ba komi ko sangana ba komi olukelo ba problème makamanga na viva na ba groupe angwana yango na koma ke ce que simbito yokite na tiki Chantal azalaka na rando te baso continuer ko finga et pour kota na nga et puis na oki ozala ingratité hypocrite na banga ka pe mutu te ce qui na décidé na limbisa ou bien na solo la na ye bino mutu otinda nga te bino pe boko empêcher nga te bozo tata na nga bia bo banzambe na nga tozo linga to longwa na mabe me bolinga ko zonisa batu na mabe bolinga ko pousser na mabe tozo linga to calmer je Frida ko silikate Frida ko kota te na ese lobi na ese Frida na yaki pamba te to so la ki mingi te me oyoka ki quand même makambo na ese bino Frida nga mami lelo na oki ozwa tana nga na yati France pona yo opekisa ka bino ou bien ozwa téléphone nga pe nga mami na komi opekisa na obondelo mama tika ko Frida na modèle yo yebeli mami alinga rando ezo bangi sote mokili ezo te yo te Frida nanga distraction ni nozo kota wana babi yanga ndeko masha bukana biju mukuna joli kasongo Stella Mukendi babi ba oyanga tokena na bango kande ngwazo ba moni mami yo te oh tamwa musala bana biso oyutala ka wana bino bo umela ba mama de royaume na lela bino fort to bossa na place rando utate to bossa na place rando bimate mais tellement ba groupe na bati on a sabino ba état d'âme ba tumisu ba utina totem na bango ba utina sorcellerie na bango la personne on aime soso kuta na bango ce sont ba sorcière na ba sorcier comment vous allez savoir ce boza bino nyo soto na kati ya distraction bazali ko continuer ko envoûter bino Coco Chanel mutima mwana boss
bazo continuer ko envoûter bazo mema bino na distraction omona mususu kuna bimi ma pasteur mais mama pasteur okokuta ye na ba faux profil okokuta ye il faut yeba maître Jérémie ba uta quartier moko na mamingeni il faut na pusa na pembeni na ena yeba lisola mamingeni pona ko banda ko finga na ba faux compte ngata bo fingi nga lelo ti lobi kaki paka kokolelo bana ngo mon frère Fali Poupa na sana tante pour la vie réelle, je suis plus bien que vous tous là. J'ai chez moi au Congo, au Binonio surtout bata grande bozana ngote. J'ai des travailleurs on a futaka. Nazana bat bafanda na lupangu na ba futaka ni courant ni mai bafanda ko fele. J'ai une vie meilleure. Na otala ya potote ça c'est rien. Ah ouais, c'est facile à rejoindre. Mais na fini na rendre aussi à télémisa le pan. Ni na fini na rendre yé na beaucoup le pan. Le pan on a en 2008 s'il vous plaît. Nazalaka propriétaire depuis 2008. À cette époque-là, je craignais Dieu. Nazalaki na ba délire à ba groupe il y a ba Facebook à ba problème tant qu'on a commis na ba délire il y a ba groupe il y a ba Facebook nzamba bandi ko pinir nga bandi ko betanga mais tellement Satan soit qui déjà place na ba alcoolique na ye ba longoli nga le cœur de l'homme ba tchenga le cœur animal parce que tous en a trois sortes d'hommes homme spirituel homme animal homme charnel. Yosa quel type d'homme? Ba groupe nyo tout au Sanarana bango la plupart ce sont des hommes animaux. Ba noki, ba caractéristiques na bango tozo mona ngo bazo bimisa na misala na bango. Ozon a besoin ko buka mabolongo te po tu na nzambe. La kisanga eta Adam ya Frida, la kisanga eta Adam ya mami, la kisanga te nzambe si afungo libiso misu. Azo tali sabiso. Yango na lobaki Bible lobi vous aviez les yeux mais vous ne voyez pas. Vous aviez les oreilles vous n'entendez pas. Tant ça me faisait mal. Un jour c'était trop, c'est moi qui lui a permis de répondre. C'était trop, Nabi répondre. Mais erreur na salaka wana parce que na melaka azo melazo continue comme ibunda nango. Na tuni olingo répondre pour na ndel so que meki tout si là. Mais tellement c'était trop, je voyais comment il était malheureux. Erreur na salaka wana Nabi répondre mais sois bref. J'ai oublié que na kati wana ngamona pesa passage na bosani ke pona ko bima na makambo na tango koti ezara facile peut-être parce que ba komi ko injecter yo ba komi ko attaquer yo ba komi ko peso sentiment ya makambo mabe parce que eloko mabe ezara na sentiment eloko malamu oyoka sentiment na ngote. Yango bomona moko soko nazo pekisa vidéo azo yo kate na bi OK lokwa yo lingo emilenga ngape na million comme ça toute ta place to kende. Et ça qui juste répondre, essaye d'expliquer, sois bref. Maintenant c'est que te komelanga ba vidéo à multitude. Je n'en ai pas besoin. Si c'est pas parler plus que moi. Je parle plus que toi. J'explique plus que toi. Je sais convaincre les gens avec de bons arguments. Mais si je laissais ça, c'est à cause de ces dieux. Dieu a permis que mes enfants quittent la maison. Nalela lokola mutaku feli bana 5. Nalela pasi ya kobota. Nathalie kobota 5. Nakacha même groupe wana. Place na comprenaka qu'il y avait des jida. Akoya kote kanga na yebaka. Na uti tribunal na osan la vidéo ya kolela ya passe batunyo tuna groupe ba yebaki. Na sisi vidéo na moni ba téléphone e bandi kokotanga na yamba. Au téléphone c'était qui Chimène. Elle a déjà enveniné tout le monde. Ils se sont rigués contre moi. C'était juste Tété là. Et cette Chantal là, après il est pas eu Baluka. Le col bakoma qui m'a na moana. Na tuni bango de quel droit bolo bananga ki nazala ki na droit roya au sala vidéo te
ke bakoseka biso mpona ye kolela na kati internet bana wana tala niveau motema mabe ya mutu yoki aloba na wabo na sansi to bandi osona na kati ya groupe bana wana baza yo bauti na libumuno pasi okona oyoka yokoki oyoka bango. À ce moment-là, Dieu commence à me parler. N'a vraiment du recul. Je ne voulais plus. Mais tellement on était dans un qui on a bandé le caca sang, ça va au panzan, c'est bon, fait des comptes. Maman pasteur, soi-disant, oh azanga matea, azo tatonete le quoi tabiso ba mami, oh na yata na témoignage, na te yata mukie, na édifié ta peuple de Dieu. Bolanda nzela ya rando te, bolanda sorcellerie na biso te bato rando. Bolongo akuneza distraction, to me mabino na ba envoûtement, to me mabino na ba distraction, to me mabino na destruction. Bolongo akuna bundana na vometa le loko mususu ke ofando ta la video rando. Oyo kanima mato inaweza sui ozoyo kandeka maloba ya mabe o bazo finga batu bande komoni deza ona sali na ofinga te ngasoki na sali video ya rando na minito internet kangami kufi pona na sibla penza batu penza mutundio soto bien na zana ope ya mutema ya kati ya libumusoka bimwa internet kangami kufi menzamba kanganga munoko Nzambaka na minute kotala la vidéo na ngana sana nyonso tout. Ça toujours terrible. Bon, ce qu'on a minute on a vu moi 2 ans ya pause. Na otala ben Chantal bien. Na otala penza Frida ben na otala Kingasa ni penza bien na okali kile mode. Ce qu'on a salé la bango live pendant 2 ans na salati. Lumière DM ma fille, Oumela. Na kokali kile bango penza bazonga bakota na live mkwana te ponga so na sali mutu live banda to bana rando aroya na butu te kosela nga live il faut ça la 2 jours à lali à préparer l'oignon et à répondre ou bien journée moko les mêmes jours ba ya raté azate tala niveau kindoki ya force diable atiaki katinanga. Botala niveau ya force ya maloba ya mabe diable alati sakinga. Olena ya na maloba ya malamu nazo meka. Ya ko edifia tabokota kuna te. Po izana maloba musu diable azotia ya mbeli so ina papi yo il faut bela mulukika. O ba benga ngona français migraine. Mais la Bible m'a dit, la parole de Dieu m'a dit, hein, mon konanga zana pona ko témoigner pona ya bolamu pona ko bénir. Et zana te pona ya kaka ko finga ka Frida bien linia DM tongo pourquoi. Na ya ko finga mairie identité. Te, et zana te pona ya kaka ko pupula batu, na ya ko sosola, na ya ko tanga ka ba via batu te. Si on vit dans les andengwana bien via Frida des andengwana. Et talinga na nini? Est-ce que on a obété la bino pour ça na ngopé nini? Est-ce que pour changer? Et bon que le bien wana fingi o petit peu solution te yo mama ya bana bizengi kene pa mwana kene kuna place wana bazo bongisa bizengi o pesi ngana adresse ba bongisa bizengi ngana yeba tumisu ba ya ko finga biso na ba internet mama na ba vie na ba na banda kuna ba na ba famille na ba bazana bana ba trisomie 21 o ba benga biso na ba na lingala to benga ba mongol bano batanga ka soyi ya kizengi mais mutu moko ya ofinga ngo azate eza nzambe mutatindi mwana wana na kati ya famille wana ayebi pourquoi mais obosani ololuka na délivrance ya leki na yo ya yaya na yo ya tata na yo ya papa na yo ya bana na yo yo moni bizengi kako ya mami omoni kaka kisita ya Frida omoni kaka ki lettre ya Chantal omoni kaka ki pede ya mode mama Tokomi na tango suka, boko régner, les ténèbres ne régneront pas toujours. On est là pour chercher ce Dieu. Tango bimi, balobi sortez au milieu des sortez. Sortez. 1 Corinthiens 13, 4 à 8. L'amour, c'est ça, l'amour. Botanga yango. L'amour. L'amour patience. Et bien bazanga patience. Faut bazanga bolingo. Bele bazanga bolingo ten. Nalobi 1 Corinthiens 13 4 à 8.
Prenez le temps de lire tout ce que je vous dis là. Pour comprendre, makambo ezo leka awa na temps o nyonso tout eza juste na kati ya Bible. Ya baninga o ba osala effort ya kobima, ya kolongwa, ya kolongola ta mandambu ndambu nazo kokate Seigneur soutenenga, pesanga makasi. Na makasi nga na okokate mutema nga na ekoki ko supporter ma finga te. Soki otiki ngai nga na kozongela ka place wana makambo wana, kombo na onde muteko fingisa ma papa na ngai. Pesanga makasi ya ko supporter. Kubomanga mato oyo koyoka kama finga na yoka kaka makama malamu place bazoloba mama ya bizengi ngana yoka ke mwana musala bana biso place bazoloba etula ba ngana yoka ke na bala place bazoloba ke na eshua ngana moyoka ke na resisa Jolika Songo S. Il faut nzamba banda ko boma matoi wana ezana biloko musu ya ona lobaka kotala te po suir matoi te oyokaki masumu musu tozo sala po tozo yoka po tozo mona. C'est plus fort que nous. Tozo koka kolekisa masumu te. Pose muta zwa temps ya kofan de la prédication. Ata ya 30 minutes au chilo. Raboni. Oh, Seigneur Telema. Mutazo koka te. Ya kozwa ta 30 minutes, Seigneur. Ya koyoka ta enseignement prédication. Des fois, même na koka te mwana leli. Mais so na moni frida koti kuna mwana na kufeli frida nazo seka frida zo seksanga. Mais pona zwa 30 minutes à koyoka ta prédication na okokate na comment on sent l'effort na Seigneur pesa makasi na yeba ko wumena na kosala ko kota na prédication na yeba ko yoka enseignement na kena na distraction ya vidéo bijou mukuna te na kena na distraction ya mama mapasa te na kota kakuna te na zoka tata ya kotanga ko yoka na changer parce que babi la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu mais so na zo yoka ta na zo na ta ya ko yoka parole de Dieu nazaka na ta ya kokota kuna kokenda kotala Claire Wing nazaka na ta ya kokenda kotala mère des filles na okola ndeni heureusement na koma ozwa nanga ya kokoma ya kosala ba capture d'écran na koti na téléphone nanga na 5 verset moko boy na bandi otanga nga mona bandi ko luka comprendre na zana ba créer nanga fermement bo excusez nga des fois ça fait tellement mal. Biso mbongo tozo memaka makambo mabe na bavi na biso kaka na makambo to oyoka oto omona ezana mutu mususu ya wana lobelaki ba faux profil mususu na kutena na terrain na bito tika ça fait mal. Je sais que vous n'arrivez pas la plupart ya ba jeune fille bazo koma abiji mukuna biso bazana ba leki pa biso na tuni misusu na point ni bo finga aya mami Mutayaka kako finga mikonyozo tubo sande loko se surtout yoko to tika no banaka na meyaka kako finga des fois ya mo lembisaka omoni nzambe ndenga zalaka asisite bato ba yebi oto ba komi obundela yo afandisi yo fanda kimia ngabi mengai ngamo kolo na bino ya mami na bino na bibino baleki na ngabo tika Jolika Songo to peki sendeni no te bango ba finga poani yoko lo bate biso moto finga na kena France nazo peki sondiro zo peki sate pona nini parce que komi nzamba komi ko utiliser batu misusu mais en attendant ngo pe nzamba o calmer bango mais yo il faut banana ko bima tant yo ko banda ko bima o se positionner ale baleki nyoto bandiko baza ba jeune fille ba jeune maman ça c'est mikolote. Ça fait mal. Bozolanda mutu moko aza déjà na fouille ya insieste ya makambo mabe au lieu de chercher sa délivrance. Jésus-Christ a botamana ni la lignée ya insieste ya ba Moab. Ato botana tata na ona mama na yo. Yesu auta na lignée wana na descendance wana. Christ a botama na lignée ba insieste ya ba Moab, le peuple moabite. Lucas délivrance. Mutu il faut banda komi tuna osala autoconscience circonscience obandi ko intellect osongi na intellect na yo
na conscience na yo, na subconscience na yo, obandi ko s'interroger. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi Dieu a permis que na bota Jordina Raya na problème ya autisme? Pourquoi Dieu a permis na longwa na mariage na Manu, na kene ko bota na mobali ya batu? Pourquoi? C'est dans le pourquoi que Anna a eu Samuel. C'est dans le pourquoi que les enfants d'Israël ont sorti dans l'Égypte. C'est dans le pourquoi, là où tu es en train de poser la question, place papa na yo a ko répondre yo. Lelo na kuta na mode, o ezo le kana kachanda kunanga, nga mutu na yebi, o pe yazo mona yanga mabe, ye muta yebi, mais nga pa nanga, e mona zo kenabi. Seigneur, pourquoi? Pourquoi, Seigneur, fais grâce. Si tu m'as donné quelque chose, c'est que bien. Seigneur, tu vas faire. Seigneur, tu dois faire. Moi, j'oblige à Dieu de faire. Pour oya lobaki na ngana tiki, pardon, miso mukusa ya maya miso. Nazo papier. Oh, ya lobaki na ngana tiki. Donc, comme ici, kon Nzambe, il faut ça là. Batu mebele ba koka osola na Nzambe te. Ozo sola na Nzambe, mais ozo koko yebisa ye ba droit na yo te. Na mona moko ta sengi papa na ye lipa, papa na ya pesi ye libanga. Mwana moko sengi papa na ye mbisi, papa pesa nyoka te. Nzambe pesa ka jamais loko akopola. Mutako sa yote. Oboti te Nzambe yebi pona ni na minichi wana ozobota te. Oboti autisme. Nzambe yebi pourquoi pesi au mwana autisme. Oboti trisomie 21. C'est Dieu là, il sait, il connaît pourquoi il a permis ça. Il n'y a pas d'hasard dans nos vies. Que personne ne te fasse du tort, que personne ne te limite, que personne ne t'humilie, personne n'a droit de t'humilier. Tu es la fille du roi des rois, tu es la fille du roi des rois. Alléluia. Nzamba zana lola zomona, mutu moka zana droit ko limiter yote, muta zana droit ko humilier yote. Il faut le humiliation, retour à l'expéditeur, humiliation, retour à l'expéditeur. Oh Jésus, j'arrive. Je t'appartiens. Nakoma yanga ya Nzambe Yahweh. Hey, Nzambe oyo tozo zanga maloba ko bondela. Le fond na bano est compliqué. Tozo zanga maloba ko bondela, toyebika maloba ya ko finga, maloba ko bondela, pon Nzamba banda ko boma ba ini na yo, na kati ya Bible, Nzamba boma ba Égyptien, po bana Israël ba zwa délivrance, po bana Israël ba kende Kana, banda ko esa Nzamba banda ko boma mutu azozangi so kimia, sengela ekufa, mabele fungwama, akota melama, après mabele kangami, pona ye bénédiction ezate. Lole kangama, likole kangama pona ye. Tao yezo zangi so kimia. Cet esprit banako trouble ye. Yena bana ne balala kate. Bazanga pongi, bazanga kimia. Ngana kenako nukete, ngana tanga kakombonete, ngana yebi yete. To mona na kaka, to uta fami mokote. Akoki ko zangi sanga kimia te. Yesu, tao yezo zangi sanga kimia. Seke yopo so zanga kimia. Mengana yebi ozali Nzamba kimia, zangi sa ye kimia. Atata ngazoleka na video ya kofinga nga Frida, komi sa ye agité, batu ba mona eta dame na ye, ba ye bakaza ndoki.
Azanzambe, il est toujours derrière sa parole pour son accomplissement. Il n'a jamais menti, il n'a jamais échoué. Les dieux d'Élisée Kwalakita, les dieux de Marie-Claire Kapinga, les dieux d'Olange Oshwe, les dieux que moi je connais. Oh, na bandi na ye na sifem, na bandi na ye, na babenga oni. Oh, Michou. Attendez, il faut aller à la lunette. Biso ba vie de loin ka ba attaque nyo sur tout le monde des ténèbres sans effet. Na kosili sa prédication na ngati na kati. Na bandi na nzambe oyo na JCC na matina ye na CFMC na ye ko luka délivrance nanga na sali affermissement nanga ne bandeliti na suka na passa na délivrance na zana bakaye nanga complet. C'est Dieu-là que moi je connais. Nzambe oyo apesanga Jordi na Ryan. Nzambe wana bongwana te. Nzambe oyo permetanga na bana nanga tozanga ba bisi to lala muko mususu na bagar to uta prière ba bisi sila ba neige kwei to uti dena. Nzambe na telemi na bana nanga mike na leki nanga titina to uti prière. To kangami na gara dena. Naïba te train wana soki utaka wapi so train molimo soki yango so zana ko banga nzambe obando vivre makamususu o batu ba vivre raté ba très aki na otesi katanaki avant très mon bima na dans le vide tomata et me biso pembe na ndako na rina mususu to komi wana mbongo pe ya transport ezate biso pe to zalaka ba ser alléluia amen awana niveau moko ko boya. Mais naïbe ke nandaku natika quelque chose to convaincre chauffeur taxi wana amema biso ke etika biso mama to koma pana biso chauffeur taxi afuboya ofuta biso kenda tala biso vivant makambo nzambe to vivant mais yo kokuta na mutu moko abimisio na makola nzambe abimisio na temple amemio libanda tie memio ti lelo boy place okomeli. Na kutana na papa na spirituel na zemi ya jefte abinanga yo ke kozwa zemi ya mobali ya bato tala ndenge diable azo imilie yo diablo ya eko bimiso na kati ya makola nzambe mami o banda ko ningise robe na kati ya prière na ko lela ya supplication. Ok, les France, nous tout na mami. Ok, Belgique, nous tout na mami, na ministère à combat. Nous, on est des pionniers dans le ministère à combat. Donc, on montre tellement. Et passage, oh, non, loba. Et ça, il faut dans la connaissance de la parole de Dieu pour loba. C'est juste que Dieu m'a récupéré. Nzamba bendi mutunaye, nzamba bendi molimo naye, nzamba lobiyaka. Yo zayanga, ozaya yete. Animaka régner na pesa qui est en quoi régner, ako régner te. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ils n'ont pas le droit dans nos vies. Tozana ba lien o ezali ko réclamer biso ya famille ya makila. Il faut que ça na ba circoncision ko longolaka. Ozu éponge, o plonger na makila na Yesu. O bandi ko sukola nzoto na yo. O bandi ko kwesa masque de la vieillesse. O bandi ko kwesa ba marque à ténèbres, ba tatouage nyonso tout ba tchayo, ba point de repère, ba point de contact à Satan. Ba mona kayote. Bamona kayote bomaka bango misu bandako tobola bango misu na mbeli ya molimo bamona kanga te tant bazali ko évoquer kombo nanga Yesu bamona kanga ite bamona kaka yo le sang qui a coulé dans la montagne de Golgotha, le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Yesu bandako tobola ka bango misu bandoki wana. La tête rouge vos bannières. Bon, banga ba tobola bino misu bazo tobo. Bo mona bisote. Tango benga mami, to mono komona ngate. Na bomba mina makila na ye. Yesu akoti sanga na sali li peka na ye. Lokola soso bomba kabana na ye na sama papu na ye. Nga Yesu abomba nga. Ozwa ngate na sina bima. Yesu abimisa nga.
Ngana za moi ça l'autre te on va lire. Moi ça l'autre tant balobi ba bima. A calculer na sima yango batu bazo sala lelo na kati ya rando. Ba mona ngana bangi, ba mona ngana kimi okokoma libanga Mungu alokola moi ça l'autre. Atika la tilelo. C'est dans Genèse 19, 26. Pourquoi Nzambe aboma Sodome na Gomorrhe, comment la femme de Lot atikala libanga mungwa. Mutu poazo atan ya okota na telefone na ye lukata musala lukato ye ba parole de Dieu comment na okyo luka délivrance ezapa kimisu ba sala auto délivrance na bango moko na kotatone kaka kolela mawa Nzambe akota fungoli abani kusala ka ba prière azo senga ka mawa Nzambe pourtant ozana ka ndokiko ba senga ka te Nzambe pambolanga kango pambolanga pesanga libala te ba senga ka mawa Nzambe na kacha mawa Nzambe nyonso yaka yo zana kacho zosenga mawanzambe tozana ndoki ozana na mvute ozana misala mabe ozako finga ka ba innocent na ba innocent batu soko yebika na sola na Afrida okeko finga na sola na koko okeko finga na sola na joli kaso okeko finga bakeko bo finga marta batu mwasa mubene kimanga c'est un Marx, comme moi c'est un land muzombo. Au fingi, au monangana nani noko simo, au fingi, donc muta kokyo zana batute, batu baya na tanga terrain, bilongi na bango moneni na vidéo, bokomi ko luka ba. Tala Nzamba komi si mutu liboma. Nzamba ya. Okay, ça soma na minene to mona te. Nzamba comme ça batu maboma. Et le bien on qui n'a chacha partir à prison bien mamia zarandoki ya mamia lobaka chacha quand porte au fungoli le qui n'a chacha tika chacha okotika bana ba amiki Jésus oh nyon surtout chacha zo vivre lelo moi mami je le dis Karine Matala Yebi. La plupart na kati ba groupe wana ba yebi. Je l'ai dit, j'ai supplié cette fille, je l'ai supplié à finir na niveau moko. Bon qui on dit maté chacha, mais na tika kaité c'est comme si Dieu me disait il y a quelque chose qui va arriver dans sa vie, il y a quelque chose qui va détruire la vie de cette fille. Chacha bana finga nga au moins modazo silika si yo likamuninga biti modi na okokate. Non sentir les cambo, non sentir tout est dans le téléphone nanga messenger WhatsApp na suka li finga suka ya ko finga nga akoka ko loba moye moko te apesa michuri te mwana na musuko nena komone kiminga moi c'est michuri wana komone kiminga bino batu yebi wakombo na bango. Yo mama bizengi yaka peto chuba yo. Tamba finga mba mwana a bloqué nga. Merci, c'est bon, l'essentiel je fais quelque chose. Et les cas des jours tout le monde a scène et sanama. Nga tellement na comprendre que bate bere ba mona vie na bango eza pamba. Mutu tanga na bon moi. Mutu tanga zana na makila na nzoto. Mutu tanga okokana otia rouge à lèvres. Mutu tanga okokana kotambola makolo mibale. Azana somo ya vina yete. Azana somo ya kobimona teke liweza. Azana somo komona pasi te ya bomoi. Tant mutu wana comprendre te ko sala pembeni ya mutu wana te ko sala sentiment te. Mutu fo bangela bomoi na yo babangela kango balengela kayango.
o azobangela bomo inete azolengela yango tazokontinue na désordre na kindoki aza ndoki akomema bino nyonso tu mulongo bokokende longo neti singa matembele nga sikoyo nakokende longo te na balkolite nga te moi j'ai compris système à GDG abeti koto azongisi koto ping pong jamais oyo alenda na kati ya liloba nzambe nakwei na telemi na pupoli bilamba prends ton lit marche Seigneur ne me laisse pas nakoki nanu te nazobundana nazokende na Kana na uti Egypte kokoma na Kana eza mulai eza musika nakokutana na nzela nakozanga mai nakozanga ya kolia elama kopasuka me kokitisanga te kobwakanga te kosundolanga na nzela te memanga tina Kana là où il coule le miel il faut na kota il faut na vivre il faut na yoka bilenga Kana il faut na palper soyez bénis na tiki bino.